Debrino original dans la carte chaîne Oyodo Babengi qui Mukilimo Bimba Bazai Kotala Dembanza Londres TV Dembanza Londres TV et Dembanza Londres TV donc banakini bo s'abonner trop na chaîne Oyo chaîne Mozo la saba secret tout yamboka et pas Debrino original aïe c'est de la part de Fisto Yampagna tel père tel fils quoi so qui n'a pas si au Mokongwe Dembanza Londres nganambo Debrino original awayoke nakoma kolela Dembanza Londres TV talanga nakati bibale bango mapona kolanda Dembanza Londres TV nakati mboka elingi koloba Debrino Dembanza London TV Debrino yonde makambo suka makambo bosa boni na chaîne oyo yango nde makambo inumane kane charabina tola charabisunie chanakuna erenyami Dembanza London TV Debrino Bino Bama s'exprime bé. Boluka kamososo te kakadado. Si j'ai dit tout chez moi. Nalinga ka na pomwana. Tolingana na pomwana. Alinga kamuka para. Alinga kamuka para beta mama maboko. Mele sesi obala. Na bala na tika metre jonana nanye. Haya pakola kama futa Ode Fabila manga na futa nyongo Dembanza London TV to s'abonner yangune makambo escroquerie moibio merci. Merci, notre très cher internaute. On va brancher toujours la chaîne de Dembanza London TV. Bien de Dembanza London TV, la chaîne Oyo. Car on est presque le parfum de la presse. On a vraiment l'actualité. Par rapport à l'actualité, on a Kinshasa parce que musique n'a pas source. Source n'a pas vraiment musique n'a pas stress. Musique n'a pas fatigue. N'a pas fatigue. Mais bina bina. Merci à ma caméra, équipe technique complète et accompagnant toujours bien 7 étoiles avec fonction, vraiment 7 étoiles avec fonction. Merci toujours Johnny Milongi Cordon Abisso. Merci. Je dis directement merci à mon boss, bien de Brino original, mon boss. Un peu son mot, personne à Londres, on a vraiment profité, puis on a peu ça na mbote na Gabi Mbuta, moi na mzombo vraiment. Na kata diblin on a vraiment na peu son mot mon vieux Gabi Mbuta. Donc moi na mzombo na kati ya diblin na peso mbote mon vieux nazanga mbote na plateau na nga na bitan na beti na sur musique ça veut dire que dans un artiste musicien soit na artiste musicien na biso ya Congo parce que musique et ça là toujours bien Kalaté a vraiment beau mona na nenga ba net déjà événement Kalaté a Pepe Kale 21 banda atika biso donc to so la pe masolango tout ça na Fiston Yampagna na des charmes to solo lango vraiment merci cette étoile to fonfongo là déjà pour to zo déjà bien invité na biso déjà Fiston Yampagna bonne santé kinoni santé qui to presque kinoni moto de moi-même santé tranquille quand on mona santé tranquille merci to zo apé to be savoir moto koto des charmes bonne santé qui toko vraiment grand journaliste Merci wana bomoni ba invité na ngai mais to ko tambala moko Fiston Yampagna to yambio lelo par rapport à l'actualité oyo ezo sala makalate le 28 il y a événement ya papa. Bana papa tika biso ça fait déjà 21 ans. Ouais 21 ans c'est quoi donc depuis 1998 les à 2019 donc ça fait déjà 21 ans. Donc depuis sa disparition sur terre. Donc yangwana nazui likanisi ya ko mekakobunda na ça appelle événement pour de temps en temps dans nos trop maman dans nos salons trop bon maman Kei maman Koufaki dans tout ça bana dans Treli mami tonton ngayoyo madamo dans ça fait tout ça surtout tout Treli bana donc ya omwe ke tema bango na libanda mboka ngamona sana Kinshasa wa na zuli kanisia na bunda ta muke na ba Hollande émission libanda mboka partout dans le monde
basunga que événement oyo koleka bongo te ezaka nde mère anosala yango et comme ça plus que ya tozana mokita na ye mo ya yeme papa na nga Dadou Bacharme attraper poids dans mon mebele étalé c'est technique musicale quoi. Sur technique musicale, tu as un événement liboso parce que tu as rappelé peut-être oh bah yebi fiston ampagna na ndenge ya maestro Fabre tu solo la peine na maestro Fabre mais juste après on rappelle bino azala musicien pas maestro Fabre tu peux son mot te place aux alliés maestro Guzarati oza na Côte d'Ivoire c'est Gouzara de trop le patron des patrons mon boss mon papa aïe à part que vous pas Fabre Gaz aza. Et donc, moi, je suis Pépé Kalé, au Pépé Kalé, à Botana, habité, vous rappelez, peut-être pas dans mon bon dimanche. Bah, on habité, fiston et pagna yo, les qui a Mamimboula, les qui a tonton Kabassé l'Olivier, les qui a Damon, les qui a Safi. Donc, on a un cadet à famille, Kabassé les Ampagna, je suis les cadets biologiques de Pépé Kalé et Ampagna. Donc, voilà quoi. On va y avoir fiston et Ampagna, dans le rôle net, on a donc, Naramuke Dimitri. Papa Zara Mounene. Donc, on a Dimitri donc on a dit que Zamba osala ndenga sala ne toyo kanara na Nzambe akokisa pa akokisa kalate. Mais fiston un pan yana takem bala moko obi événement liboso mtando sala ngo maman. Sikoyo maman lelo azati atika biso déjà moli monepe malaki mais pas sazali. Est-ce que ba mikakatonizate par rapport maman mta mesana qui déjà na terrain on est resala événement ya Pépé Kalé. Mikakatoneza makasi talaka nazokende kosenga autorisation pour na livrer quelque spectacle mo liboso lupango papa na résidence nae mais qui tire à art bazo senga ngambongo na pesa droit d'autorisation et lekeli ngai na bi papa na ngai na musique a sali munena mboka oyoyo juste na ke musika te kaka liboso résidence nae na bunda ndenge na moko na sala juste autorisation kaka bo autoriser nga na beta pour za mboka mibeko ezali mais c'est autorisation bango ba senga kitira arrêter mbongo or que kiti faut pesa nga nembo na bet événement et si c'est même kana que no bet que no prester et puis ba tenga poids de tellement mobile kana mboko pour la kitira donc finalement donc na ebité quoi musique na mboka na soto okena ngoti wa madame kitira a senga nga quelque chose na habité autour dans ma vérité dans le bas na marché mon roté na mon yon peso lekelanga donc yomo peut-être tout le monde n'est tout pour tana bakuna na sona bango bani ke musique de kota mbongo ta sur la YouTube nga lera ta mo appel ngate o qui passe que na ba répéter mais ils kota mbongo mais ba senga mbongo donc c'est dommage. Puisque campagne to so sabena no ba charme yo peut ozongela yo par rapport to so la bien pour Pépé Kalé Ampagna à côté ça degré en mbongo na mboko peut-être ba mission biso pe bazo réunir le lona ba côté ya ngote par rapport il y a visibilité au tekambo kana biso libanda parce que musique na eti le lona dans presque monde entier mobimba ba yo kaka yango ba bina ka yango pe ba misu ba yeba te ka kufa misu so bazo yo kango bazo mona na mission azana mais événement zo salama au moins ne moko yo azo sala bosenga mbongo donc côté na vraiment gouvernement na biso to meka kolandela makambo wana elle a profité pe na pesa mbote pas Samuel le bonheur na katsa ya Leicester ya katsa Leicester wana na pesa mbote pourquoi pas na shop ML Dora shop ML Dora vraiment na entrée victoire na Kasavu vraiment donc na pesa mbote place boza na ma shop akitoko ngwana songo zo na yo vraiment ya na shop original Dora vraiment ndenge zala toujours na KV vraiment ba charme Pépé Kalé banda tika biso 21 ans déjà mais quand on expliquer biso ozalaka pembeni na ye to tango kaka kufia po yoye te ngana utaka na mopanzi ya Big One Juna Mombafu to voyage partout na Afrique banini donc c'est ça quoi ndete yo beta disque akie poto ko sala mixage qui na disque wana donc a umia na ba poto bon ba réalité qu'on a peu bisto éviter quoi yango pe koto na sima azwaki idée ya kosala orchestre vraiment ba fan club ya Villa Nova ya maestro Fabricas bokanisa te ke fiston Ampagna na idée mo so ndeni po mokili babilobela tozoyoka pe trop bazolobaka lobaka donc eza ki aza kuna mais papa na ye o abimisa ye na mokili légitime eza Pépé Kalé Ampagna wa bamulanga donc donc événement wana soki azangi na kati mabe kutu ce n'est que le début makasi zoya ya ba événement et puis kombo ya empire tokobana ko utiliser yango na kombo ya mwana ye moko
Pour faire que la maman la logique. Est-ce que moi tu que wana ba ko qualifier pe que peut-être azolinga sala maman te eza ke ngai mutu na orchestre nga mutu na incarné voix ya papa o comprendre nga na incarné voix ya papa ya na orchestre et na Villa Nova kango yo biso poto to kende liboso na vitesse et c'est vraiment autorisation la photo zongo pa na ye pour epesa biso vitesse mususu na monde quoi yango tozo luka donc nde yango makambo donc tokozwa ndeti ba tala ndeko tozalaki biso mibale oh ngai na yo kolia na yo ngai kolata na yo ngai oyinaki ngai pama na mitiki mobimba nanga fote nini ozwinga soki ozangi mbongo nakopesa yo. Merci. On a d'autres choses comme on bestray à peu calé en Pagna. Merci na babi bien de Londres Match Shop Congo. Na pesi no mote place bozawana. Pourquoi pas na pesa mote na Christian Okendi. Christian Okendi vraiment. Na pesa mote Christian Okendi place aux alliés. Pourquoi pas na Sundi Janice babi mote ma 7 étoiles avec fonction vraiment. Na pesa mote. Fiston en Pagna. Lelo batubarumo loba pe ne ozomi pesa trop na mamba père. C'est comme si on motique un maestro au salamam na yomoko. Est-ce que les arabes barimeur ou bien les anines? Ouais, barimeur mokele nga j'ai na tika maestro, nga na maestro sentina pantalon et kangambo keke. Na ndetra ne moi ba tel père tel fils, moi na star à star. Le temps maman papa na nga essayer na sala na sala yango. Tant maman que ça se veut no visali na sala yango. Donc na moi na musicien et go changer té. Parce que tu as mis à père nanga, tu as droit au télémana. Et puis na droit na yembi on a pas muto yemba nzemba père nanga te ke nga likana. Fana yo kai ya yembi nga na micro na yembi. Na te nzemba père na te ke na za mwana musicien. Rosa mwana musicien ba rimer wana po ici là. Zongisa biso na Villa Nova malgré tout tous na masola papa mais zongisa biso na Villa Nova po eza ndakuna. Visible bolingo katango nako. Olalisi ya ngai motema molili moto comme élastique tongo ezota na te ngana miso pongi te bapense Simeon musindondo tutu misapi mitano yo zambakela sokati te mokumia le pousse et combien complet bolingo tout on fait le vire n'a pas ta mikate pour vivre il faut remplir moi certains critères. L'OVC Nakaebela Bakalin, l'OVC Nakaliboke Batandre, Calve Kamani, l'OVC te Kukule, Yambele Mwanango, Patinaya, Bolingo Lokola, Liazina Lokolo Moto, Okolo Yamwe, Kotaka, Banakati, Natangwa Kobieme, Como Salayo Mokusa, à des fois, comme dit je moi, Baza Kombo, Netibe Bolingo, Mokolo Yamwe, Banaka, Koya Kasongo, chez grand pâtre mère. Merci Fiston Yampagne vraiment la monnaie patron ngai à ce livre de Bruno original na kata Londres wana na bi ka CP na bi ke Gabi Mbuta muzombo na muzombo solo vraiment na kati ya Diblin wana na moni pas CP pourquoi pas na pe sa mbote lisusu Gabi bien na Samuel le bonheur na kati ya Leicester Samuel le bonheur na kati ya Leicester na pe so mbote Fiston Yampagne yebisa biso nanu événement ya papa ekoleka ndenge nini ekoleka na ndenge nini ekobanda air nini Nani au bazan en Simon va soutenir par rapport à l'événement. Ouais, événement premièrement, on doit soutenir nous. Le maître de la musique africaine, Kyrios Gouzarat Detro, mon boss, mon papa, mon leader. Il y a le premier, on doit Tchanga. C'est un peu Zala, Salango, et mon papa. Et puis deuxièmement, Vinanga Gégé Kalonda, mon papa. Ayama s'appelle Nanga Gégé Kalonda. Et puis, mon Major Robert Alimassi.
Donc mère anime senga bon tu peux singa instrument. Donc on instrument fait. Instrument qui a presté jour on. Donc merci mon major Robert Alimassi. Donc et puis y compris na yo qui nous a filmé si événement na ngazo tchanga poa pour caméra no liboso na pour Tara musa na biso yango vraiment. Ezaka raté ko luka ba base ya pamba pamba faut luka information la source neti événement pepe calé promotion na yo donc ngaza na nga wana. Eza bongo merci makinwani na ndongo tchanga poa y compris na bateau ba olinga pepe calé o ba yo kinga ke événement zali ba ya to tchapoa bo sangana bateau ba tchapoa et puis ça kilo donc Talara Moussala Sena Mboko donc avec icône champion d'Afrique en Caraïbes ti sikona ba mama champion d'Afrique en Caraïbes mais père nga bimango mais fiston Ampagna en photo zongela na biso ba charme ben invité pe ba kozala na événement wana ouais ben invité bazali kama na sali ba invitation na sali ba faire part ben invitation net ya ba ndeko no ba musicien to autant peut-être bien affilé. Ouais, bien affilié pourquoi pas. Donc, on a laissé single. Et puis, il y a mes alliés, on à tout. Bah, tout, il faut payer une invitation pour y. Ouais, non, comme il n'a pas l'air. Pour l'invitation, ça sont rares, les lots. Donc, dans cette émission, on n'a pas bien affilié. On n'a pas Kosé des matchs. On n'a pas Thierry Materazzi. On n'a pas Thierry Mugler. On n'a pas 3 jours. On n'a pas Lionel Messi, chef Nabiso. Merveille, la star du moment, l'autre Mbappé, il n'y a pas tout à Villanova, il comprend avec Christian Décor, papa est solution en à Paris, mais à aux invités. L'orchestre Libanda, n'est-ce pas nani barosa? Ouais, l'orchestre Libanda, bon, tu es bien noté qu'il nous a dit, ils ont événement, il y a mon nene, papa cause 21 ans dans ma belle, mais c'est conscient que grand-père de Salah Moussala, que est moi fan à imiter. Et mes amis, parce que allés rendez-vous dans le cimetière vers 12h. Après le cimetière à Gombe, tout le temps à Palin. Moi, quelque chose des années, tout lié, tout Kaboli. Après les musiques, musiciens tout à Congo, Oyo, à Roya, à Rosa, pour ça, Oyemba, Aya Jour, on a pour instruments dans la micro, dans la, ils appellent tout, il y a des un peu, beaucoup de musiciens tout à Congo, Oyo, ils disent Pépé Calé à Mati. Attends, ils disent Pépé Calé, Mati, ils montent à la journée, on a. Mais je m'appelle Calé, oui. Fiston, na question moi yelingai. L'événement boito mona mingi chaque Congo azara toujours présent wana. Parce que tant yo boto le idéologie. Pas question de tout n'a pas de charme. Tant yo boto le idéologie wana. Au moins tu que akomona ngoma be chaque Congo. Na boto le idéologie te. Na kota na chaque on si mais je vais chaque. Maman Koufi ngo lembisi cop to neni. Question na tuna ki na wo marché mo. Asingai akobenga ngai. Mangeto atapo bela senga kobenga ngai na diveshaka na zanga moya ka sala ne usala kaka pour na mo to vibrer la 21e anniversaire icon ko 21e anniversaire mabele donc papa kota maman kwa kufi ko lemate nga zanga mo na ngamoko abisenga ka akobenga nga tisiko na zaka benga ngai événement tika quelque jour awa tisiko tisiko benga nga ya senga benga na là to lobaki chaque Congo pas profitera peut-être na ba mbongo na bino wana on sait jamais pour maman kufi hier dans chose mamona comme maman zate et sili alali asa elote na habité quoi donc place il fait chaque ville en chaque Congo zali zamba sungove yaka événement ngo ya père na yo ya musique ya mboka oyo donc papa chaka nga fiston ya pana pour ça na yo salara ndo salara pardon talara la singi pardon na émission pour ça micro papa chaka merci tous on n'a pas des charmes le lot 21 à peu calé oui et le renouveau senga pas gouvernement na biso mboka oyo peut-être baroyoka pour te dire que gouvernement biso mboka zela rara ba kufi ba yeba misi ba mbongo belé siko 21 ans yango otie manzema pepe kala asuka. Donc oyebi culture na biso soki ezokufa nanu eza nanu biso moko nanu bakongolais donc tozo pesa so valoriser lisusu maman musique na biso te commune sali dans la commune dans et commune ba makelele lelo ba 4e jour autoto ke na reçoit autorisation wana donc bazo senga droit moi quelque chose épais ça ma mais oui et nous on répondre tous on a réponse oyo ko poser ngai pesa que makambo pa ndenge na logique mais il fallait pas misa ba mbongo na ba pepe calé icône et puis il tombe dans rond pointé
liboso na opesa biso ngo gratuit mais tout le temps comprendre comme makamako senga mbongo et puis to mettre na rond pote liboso parler na ye tala mo place na muke poto bimisa combien et là on va après ni moi instrument vandi wana ba tuma ko lia ko mela ko kabola mo biloko mike ndule zo beta pona vieux donc vraiment merci chikolela muzolu udi mwa kumi na bibia wamba kupandika ndifu tila bengeji chikolela mutu wa muji udi mwa kutila kaminu hey tatu kwetu kudi bionso tatwe kwetu kwa shimia milale kwetu kudi bionso tatwe kwetu kudi impele merci de charme merci de charme merci Fiston Mpanya na habité na Villa Nova osala ba solo voko na Villa Nova bozuba mapango na Villa Nova mituka kutolo bate na habité sikoyo ba fan na union so balingaka yo vraiment na pesa non merci Kiros Guzarat dégé le nakoma papa Lopango pour battre c'est ça après tout le papa bango te na bon so na so le pont na moko o maestro pesa ngai na Villa Nova mokima mona yango te menazuka baboka le pont na la question donc merci à mon boss Kiros Guzarat le musique na Villa Fotanga Lopango donc na papa Lopango na boye et puis dans ba chance ezali na zunzembo titre na album ezoya donc muto pour ça que Fiston Mpanya ayemba ya sa liboye numéro na ngeza na plus 243 81 27 44 046 plus 243 81 27 44 046 046 to kata solo voko oyo osala ata moko na banzemo parce que to moko même so na suka déjà ouais na ema na fouté na ema na arme blanche na ema na drama dringue na ema na ba titre ba jour et nuit na fouté ya cherance gratitude lokola kombo mabele bokola zatambila banda bomwana tiki mokolo mais kasi na ndako kombo ezalaka ennemi na ese mabele matika sombo kasi na ndako kombo ezalaka ennemi na ese mabele trésor bois honneur du kodiomo tala na komyokoma kefunda ya susi ya bolingo na nyokoma po yokoma moto dali mukulu clet kabia korinyo Hervé oui dodo kukuluzi na rumba dingina ya afitaka la koka mwate likolo sokoponi sanza na moyi basanga ni bazolela ele mwanzambi yaki poete lovena memela kiyo bouquet de fleurs ekomeli ngai sangwa mandala dide mini moyebi apesi sango ebembe na ngai matika songo trésor boinse dikidi bouge mama bongo ale no monke naïma moko naïma mona rumba naïma mona jour et nuit matin chamala escolingi bame milanyo ebembe nanga pise matabisi ya famille nanga bazulela oyo katama wa uzungau ponga wa natikala puisque mwana etike oyo ba famille bakufa na guerre ya este fani balanda c'était Tennessee Coco Chicola Paris Congo Hervé Widodo na arme blanche ngai kutuzube na lobani ni mama bamba na zona mokili baleki na bande kona ngai mbatelanga mitambo partout na nzela kuya kasongo natikela bango libala mobali na lingaka na beta nzoto na boya makambo natikela bango libala mobali na lingaka kuya Chires Mabiele Stella Mbombolo Prince Kinoani Pacheli Katembo oh yo amatofani chez mère kuya kasongo merci la Fiston Mpanya kasongo d'autres staff na merci vraiment merci toujours notre confiance et fidélité to yam so malem mais de charme n'habitez moi dembote nous pas banani bon vraiment mbote nanga na pesi partout dans le monde
tozomona Sami Tomokubo le nécessaire wana tozomona vieux nanga Emana Ipak mokonzi ye babokaka ye moko te fo boka na les grands profs napesi Emembungu vieux nangai Paul Doudouline mon producteur na pe na studio disque ezo bimakala te il me contact rapide pour tous plus 243 82 077 92 06 Paul Doudouline. Merci Paul Doudouline. Tu as fait ce bien motivé Zali. Fils en pania émission Messili nango et là peut-être to loba qui te ozaki na poso loba na habité pe ba dédicace na yo il me contact ba oh le quoi événement zanan moi quelques jours ba msupe ko benga. Sakina pesi yo mokongo okoya koloba kenga na bo ah potolingana tala okomi kosalela nga bipal yeba pena zali mwana moto baboti na nga balenge yo talanga na kati bibale na bangamba pona kolanda bolingo tina wagadugu elingi koloba kenga na lela jeje kalonda napesi mo de trucs pas Samson Samagura Martin Chamala mon papa GG Kalonda mon séjour Kinshasa mon père Christian Decon et papa S et puis napesi mo de maman Terry Alino Jésus Ibrahim bana présent na ngai Krios napesi mo de pa ya Merkuya Kasongo na staff ne yango yo ya Matika Songo napesi mo de na Pacheli Katembo Déborah le ce moment na Foura Jonas Mabiala donc bateau les fiston ya panya Hervé Oudodo Clet Kabe ya ko no bon séjour Kinshasa Numéro contact ouais numéro contact nanga bato ba posta ko aider ngai na événement oyo ou bien ko sponsoriser ou bien ko sponsoriser c'est de ko aider na événement oyo ko soutenir na événement oyo numéro contact nanga zali plus 243 81 27 44 046 plus 243 81 27 44 046 ou soit tu dois passer aux wangai abeng apika kinwani ayina kama mutu aïe. Merci, on a tous les bongo, on a déjà maintenant fait un panier par rapport il y a événement où ça m'a 21 ans, il y a Pépé Calé, artiste musicien, la buissonné balbara toujours, artiste à coup faraté parce que bah œuvre n'a le bara toujours, puis bah œuvre Pépé Calé et continue toujours le bas. J'ai dit directement merci à mon boss de Brino original na kati à Londres, on a appelé son beauté, Gabi Mbuta, moi na muzombo solo na kati à Diblin, mon vient appelé son beauté, Samuel le bonheur na kati à l'Esta, on appelle son beauté, pourquoi pas na bah bien de Londres Shop Congo, de Londres Shop Congo vraiment. Boye belé bosomba bablo na mozongo wana pourquoi pas na Christian Okedi, Christian Okedi na peso mbote Sundi Janice motema ya 7 étoiles na peso pe mbote pourquoi pas yema mbote ya suka oyo vraiment Shop ML original Dora. Shop ML original Dora vraiment na victoire wana vraiment na pesi mbote toujours ndenge zalaka toujours va bien El Chamay Combo na pesi pe mbote na pas vraiment 7 étoiles presque le parfum de la presse bo s'abonner belé na émission oyo na chaîne oyo na makambo oyo nyo so na actualité pe événement wana tokozala na caméra na biso ya 7 étoiles tokozo événement na nyo so ndenge roleka bolanda biso toujours chaîne qui turbo s'abonner à suivre 5 4 3 2 1